Bamboka oyo l'international oyo confirma azo matana force ya Ouragan yeyo. L'international Cédric Bakambu oyo botama le 11 avril 1991 pena âge ya 15 ans déjà akotaka déjà na centre de formation ya Socho et pa wapi abandaki kotanga pena ballon avec impact na idéologie 1.8 mètres pe 70 kg wanande oya pezaka abandaki carrière na ye na 2010 azobeta sikoyo boye na Villarreal équipe ya munene na Espagne pa wapi azo confirmer masolo avec impact na idéologie parcours na ye boye bake abandaki d'abord na de 2000 à 2006 abetaki na club ya AS Ivril pe na 2006-2008 abetaki na FC Sochaux de 2014 à 2015 abetaki na Bursa Sport na de 2015 ti lelo oyo boye azo confirmer l'équipe ya Villarreal na Espagne avec impact na idéologie boye bapeli susuke azalaka bongo retenu na équipe ya France ya moins de 18 ans de 2008 à 2009 de 2009 à 2010 azalaki retenu susu na équipe ya moins de 19 ans de 2010 à 2011 azalaki peli susu retenu na équipe ya moins de 20 ans mais na 2015 lokola RDC ba tcheki pena mayele mingi na ye bondi melangai ke na bokasite ya ambassadeur na biso Aziz Makukula pena ba continuer so ya fekofa ba récupérer ki jogo ya bamboka oyo boye Cédric Bakambu a fait que akumbela masolo ya équipe nationale na biso ya ba Léopard avec impact na idéologie parcours na ye tisikoyo kitoko ya kosakana te po aza parmi ba meilleurs buteurs ya Ligue Europa na ndenge ya kosakana te. En tout cas Cédric Bakambu ya kosamba ezate vitesse toujours ya Ouragan.